natalela moto te obelese masiya o natalela moto te obelese masiya o nga nalukaki elongi na Yesu yawa kitaka mpe asalaka ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka asalaka pamimonisaka ye komakomi nelobi modis pas l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila ye soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngai ngayo ngayo nakati na libulu nazolela ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolela ngayo natelelaka kamuninga malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Yesu mobondeli na ngai Zamboe okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele Yesu kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Alléluia ya otonda malamwe Alléluia ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai kutopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikaya yango ata banoki nyonso mokili basangani. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabandeko Nyonso, Oibazota la biso, bipai wapi bozomi, les autres dépendent na air nin bo capté biso, bozu biso, ce que ça mnamoy, te pesi bonjour, et ça n'a pourquoi te le bonsoir. Voilà donc, merci. Toye lisusu na numéro na biso ya kaka masolo association nouvelle vague et ses fans ndenge to betaka masolo toyaka ko assister bandeko na tango bazana besoin toyaka okuta na bandeko na tango to sengi lisungi tango bandeko ba répondre biso toye tokutani na ba ndeko wana. Alors bandeko ba répondaki ki pona ndeko Gelor, c'est vrai que ba répondre vraiment ndenge tozo lingela te parce que tona posa mwana zo apinza traitement akota pena na kati ya bozindo mais eza na ndeko moko lobi kisi moko te muto ko komela sans que alia. Donc c'est-à-dire avant komela kisi esengeli ko che loko na kati. Alors tant ndeko na biso lobi que non ngai na sima ya association parce que yepe aza membre na kati ya association. Na sima ya association ngai na se porter garant na lobby na ya na assistant ndeko na biso na assistant ndeko na biso na biloko ya kolia ndeto ekotika sikoyo ndeko tika bandeko ebele pe bamona mama papa Gelor kala bamona ka erto kitaka kuna to sengi to lobby to kokoka te bolingo eza na motema mais trajet makolo pe si ekoli bandeko botala pe na ai. Alors il y a un senga qui papa Gelor a poussé na mukie a matanda munde ya mati de te kokutana na isikoyo awa et pas ya maman secrétaire na biso Lisa Lombi. Voilà. Bonjour papa Gelor. Bonjour. Bonne santé. Santé vrai. Vrai. Vrai vraiment. Kolo Nzambe.
nangolo nzambe santé ça va aux assure est-ce que bon kokende ya so kokende ke pa ya minganga ezalaki mukolo nini Bon, samedi passé. Samedi passé tant kokende ke pa ya minganga balobaki nini Bon, balobé le côté zoira kisi. Dans chaque jour tu zoira kisi. OK. Bon, et kaka liboko kaka ce qui traitement ici pour pas passer 6 mois ce qui traitement ici aller tout côté kiné liboko. Donc le boko ezalaka liboso le boko na lokolo tant biso to yaki kuna to monaki makolo ezaki akovimba mais Dieu merci Dieu levé ce que moyen ezali ya kozula biso makolo ya papa Gelor parce que dernièrement tant que ndaka kuna makolo ya papa Gelor ezaki akovimba mais ziko na moni ezali akokita ce qui possibilité ezali Dieu levé zo angona no public na biso o bazota la biso ba abonné nyonso ya Via TV Monde ba landa ba comprendre que non ndeko makambo ezo kende na ngolo ya nzambe voilà Gelor ezalaka loboko na lokolo nde banda vraiment ko sala moi passe mais siko loboko ça va lokolo ça va eskalika loboko tika loboko kaka likolo ça va. OK ozo massé ozo zoakara bakisi et tout bon zo bakisi mais là ya kopakola te nanu te ah ya kopakola ikokoma na moma ya kiné. OK ah voilà moi toye kotikolo mo biloko ndeko na biso moko nice alobaki ye alingi alia na yo azande kona biso na kati association to pesi yombo te peso zali aboyi kutotanga kombo na ye mais bon lokola azana na kati association eza problème te alobi azana posa alia na yo asombi biloko déjà na poto ndenge basala aka ba commande na ba agence na ibi kombo agence en otepo moi to sala pub ezati to beti na ba masolo wana te mais na agence wana asombi biloko à partir à poto asombi saka fufu asombi saka semoule asombi linzanza ya miliki asombi carton ya cuisse asombi sachet ya sucre asombi na ebisu station na bosani loko bato bazomona ngo na saki ya semoule bazomona ngo tanto zo ketisa yango voilà ya lobi kisi ekodenda likolo biloko alobi kisi bongo na rapé poison soki muto azo melango azo lia te alors sikoyo bo pesa papa Gelor biloko quoi to beta pe lisolo malnutrition po pesa papa Gelor biloko alia pensa soki lobi mutu mususu lobi kenga na tindi kisi po kisi wana evanda na biloko et pesa bonne santé na papa Gelor moi liloba muke pona ndeko oya kanisi yo pona kolia na yo. Merci ndenge akakanisi ngai nzambe apambola ye leki o ezangaki ebakisarama po elekende liboso. Merci beaucoup. Biso tolobi merci na part na ye ya mama nice. Voilà. Alors en soi yo moko banda tokutana ka wana moi Constani no sali na nsoto na yo. D'abord boni papa za bien pas to komi kula te to moniete. Ça bien mais moi ba grippe bano selae siko moi bien. OK moi ba grippe bando ko sala siko ça va. Tokuta ipende ko moko ya moi sikuna boni ye. Ça va siko doki ça va. OK nzamba za lokumu. Voilà to lobisa pe bandiko mukie o to ye na bango. Kotala papa Gelor tolo bakata onyo sota onde kwaza na pasi ezaka mabele ya malamu ya kolona na moma oyo azoni okwama balengela mutu tanga za maladi to kolengela mutu te po akufi to kino kosomba ba secret ya minene to zo ba corbillard oyo ya kombo soki ndenge nini bakomaka mais tant mutu azobela nde tant balengela mutu. Voilà. Merci beaucoup à l'association Nouvelle Vague Stéphane. Là, tout le monde président, Nabiso Papa Jacques
Kasongo de nous na kati Afrique du Sud tozomona mama mama Julia Esengo ya papa Sambale na kati ya France mama présidente na biso et pourquoi pas tozomona pe lisusu bandeko na biso tout ya social ba mama Nadine Makusa.com tozomona ba tout mama mama Jetou Manzala ba mama Meta bangoyo donc vraiment association Mobimba merci maman Thérèse de Caire merci beaucoup na maman aussi Maman Afosine Mbouba, merci les Susnayo. Voilà, on ne cesserait de vous dire merci. Parce que boye bien binonionso les ça ba résultat oyo. Merci infiniment. Voilà, Maman Meta. Bonjour. Bonjour Maman Via. Maman Meta lelo to ko beta lisolo ya papa Gelor. To ko tikela ye lipamboli na ye. Oyo nzambe acheki na nzela ya ndeko nice pona to ya to tikela papa papa Gelor. Moi lelo ba mukie moins impression na yo par rapport à acte posé. Voilà. En tout cas, maman vie à l'île Kozangate. En tout cas, merci mingi na ndeko na so nice. En tout cas, vraiment nzamba lola apambola yo vraiment abakise mingi parce que même na libota na yo na famille na yo ozangi pe bato oto kopesa bongo biloko wana mais ozu motema malamu olobi osunga mutu azana pasi. En tout cas, nzamba lola akotika ote esike bimi ezonga lisusu ya mingi ezonga penza ya mingi ona koloba mama via ezakaka ndenge ndeko na biso papa Gelor azalaki malade makasi na sine émission to sala ki wana lekaki mais lelo to moni penda nzamba lola asali bikamwa nzambe vraiment a traité na ndenge na ye moko. En tout cas merci mingi na nzambe et puis merci mingi pe na association mama via ya zawana en tout cas lemba ki pété pona koyeba sika nini pasi ezali et sika nini kolela ezali to ya wana elongona nzambe to associé ndeko pour que ndeko azwa moi guérison ata ya ebelete meta ya muke wana e kosungelongona nzambe nyo soit facile. En tout cas merci beaucoup na association to moni président papa Jacques mama Julia to moni mama Nadine Mama Afosine, Mama Via Queen Mother Azawana, Mama Fifi Miel d'Appétit, Azawana, Mama Jetou Manzala. En tout cas, bosa tellement ébélé, mais grand frère n'a pas Guy Babin, Kolembate, Tala Kaka Oyo, eza association. Baïba lona kalikolo ya zelo, balona na mabangati, o eze sika malamu ya kolona. En tout cas, ce koloni awa nzamba lola, lobito lobikuna au kansela yo. Merci beaucoup, Mama Via. Très bien, mais tabalona kalikolo ya mabele, o eza na fime, pona lobby, ebota mboma kitoko, ce koloni likolo ya mabanga, bande ko bando tika ki ngo sala 10 en place OK oyo okuta ngo tsi epola nango ezala nango lisuste mais libanga ndekara omona ngo ezata mtso ebota bota mabele pembeni to ekota kota na kati ya mabele mais mbuma o loni na mabele ya kitoko na fime konyo kwa mate résultat ezali. Merci beaucoup le bisape bande ko mususu kaka ndenge ezalaka. Merci beaucoup. Voilà. Maman Lisa, bonjour maman. Bonjour maman Viela. Maman Lisa to bandaki etumba oyo papa Gelor na yo elongo yo muto zaki lokola muto oyo obandaki ko lakisa biso nzela par rapport ya papa Gelor ndenge azalaki na par rapport à ndenge to kuteli lelo moi lelo bamuki. Oui, merci maman. Moi il lobe kuti kozanga te. Très bien. Sans Dieu Tosani l'auté. Alors, merci à l'association Nouvelle Vague. Je remercie Dieu le Tout-Puissant de Nalobaki. Merci à l'association Mobimba Nouvelle Vague. Je dans le baram, c'est mon réseau qui nous a passe. Papa Gelor, Ndeko Gelor, et Tazaki, n'a pas le quoi au Koufana kaka. Donc, n'a pas le quoi au Koufana kaka. Mais Nzambe oto sambilaka en tout cas avec ma bonne na biso peut-être qu'il likona c'est moni tozaki na lisungi vraiment té. Alors na grâce à l'association Nouvelle Vague ya on tozo mona oto mona lelo ndekaka maman nanga maman Monique alobaka faut kozana bolingo ko assister ba o bazana passe. Alors Ndeko Gelor totalaki distance té
totaki ba difficulté o tokutene nango te mais tokendaki kaka tina suka tomona ndeko na biso place azali. Alors façon akomi neta wazaki nona façon akomi en tout cas na komisi Nzambe nouvelle vague Esfan merci na bino nyonso et merci na biso nyonso parce que ngapi na za kati merci na biso nyonso vraiment na pesi sou merci makasi na mama Naïs na peso ba merci koto zali bota na mobimba en tout cas na peso no merci sans oublier papa Gel Kasongo depuis Afrique d'ici je te salue aussi mon vieux na problème oyo komaki na ndeko neta azaki nango peut-être opso to betaka lisolo bomona ki te mais biso to mona ki to kite ti sur le terrain ba difficulté souffrance quelle souffrance surtout na mama via te ezaki vraiment pas si na bisa so za bolingo to komate mais biso to komiti place ndeko azalaki en tout cas ndenge les banquiers izwalobaka toujours lekinanga so bolingo ezate au sa nyonso oti très bien mbula ezobeto senti to zo kende mbula nga lizaka ona zo to ke tina ko mati place ndeko en tout cas nga nzi maintenant on est lokwa na suka to so ma biso ka cercueil poto kunda ndeko mais confusion totale imaginez-vous mutakufi no temba sele da banzemba liwa baseda banzembo bayemba des choses comme ça donc c'est très bizarre mais gloire à Dieu nzamba zana encore ndinga azaki pe na malnutrition kota ko lia penze zaki na ngote ba malade monsieur ya rapé ko lia ezate kota ko lia zaki était malnutrition incroyable tin hôpital ba docteur ba bi en tout cas moi mobali okutelo ka liboso ki fait liboso bo pe ça ende ko lia si neto de la kwinga ayaki wana mama vie ayaki a moni situation na makolo ezaki nde ko lia. Alors encore te beti batango mama vie ya beti ba ma kolela na biso yokani en tout cas na pesi bino merci mingi merci vraiment na remercier surtout batino so ba soutenir biso de loin ou de près na ba conseil na bino surtout maman Annie ma grande sœur propre du sang Rosie Lombe Joël Lombe ma maman Monique famille na mobimba papa Jacques je vous salue aussi donc non kosuka moi na po sentiment qui m'a cassé dans le bleu boy nango donc esengeli qui tellement trop je m'attendais même pas à ça donc nandimé était subitement comme ça na mona en tout cas loin des yeux mais proche du cœur. Merci beaucoup. Oui car ndenge biso to yembaka kalanzo like levé ngeke kota na zulu ve soki bolingo ezate bosana lola bolingo soki ezate yo bosana na yo lola lotaka na bandoto alifelo lola zimbaka na yao pardon maman Lizana leselo singa liposo na yo voilà bonjour ya Paris. Oui bonjour maman Via toye lisusu musala na biso kaka ne to tambola biso to komona biso bitambola koluka kaka kokutana na ba nyonso babengi biso na appel lelo toye ko beta lisolo ya papa Gelor siko to sana no awa eza ya sukate toye lisusu moni loba muke par rapport ya état to kuteli pendeko. Oui merci beaucoup ma vie loba ko zanga te po et boso na loba nouvelle vague et ses fans eza association oyo etambolaka elongo na Nzambe. Amen. Isika nyonso nouvelle vague et ses fans ekota vraiment Nzambe azanga pété kotia loboko na isika wana. Vraiment na kokumisa liboso Nzambe ya nouvelle vague et ses fans na kota la frère na biso Gelor. Premier jour oto kinaka kokuta na frère Gelor. Vraiment sur na bonzambe te même na musuni na mona ka frère Gelor akotika biso. Mais tellement oyo alanda kabiso oyo atambusa kabiso. Les rois des rois. Amen. Nzamba lola wana akota ki le sola frère Gelor. Lelo komona elonga frère Gelor ezaka komisa Nzambe. Amen. Vraiment Nzamba zo lokumu, Nzamba zo lokumu. Lilo basuke ezalaka pana. Vraiment ya solo sans Nzambe tozanil. Avec Dieu nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Amen. Vraiment biloko mususu eza biloko mususu faut tala na molimo moni que oui faut ka Nzambe tika no makambo mokili na kena Nzambe. Vraiment merci beaucoup mon via eza esengo makasi vraiment na frère Gelor parce que tala moyo auto zoka mokolo wana to ndimaka te to tambola trajet wana auto tambola ka jour wana mais tellement ezalaki déjà na bolingo to zaki déjà na souci ya ndeko na wana yo gloma mama via na makasi tina memela ko saki wana na yo tala ngabia mama via mais
tellement aux amo ponami qu'ils ont sala fo sala to kene okutana frère to koma ki tina ndako wana to tala ki santa frère mais eloko to tikela ki zaki parole de Dieu to tikela ki mingi to biteka loba nzambe to tikela ki na nzambe wana pe sali oyaye kati na frère Gelor lelo ko mona esengo na vraiment merci beaucoup maman Via merci beaucoup na association Mobimba merci beaucoup na bandeko nyonso o ba soutenaka nouvelle vague et se fan de loin et de près. Bango nyonso ba soutenir la nouvelle vague na ma bondeli financièrement do na makambo nyonso vraiment merci beaucoup. Et loko na ko senga to lembati to koba to komati na suka parce que musala auto pona ki o eza musala moko ya bitumba. Eza bikisa komba ko kota na famille bato ko sunga famille bato eza bitumba. Donc na ko senga na bandeko nyonso ya libanda ya mboka na kisa o nyonso ba fan na nouvelle vague et se fan vraiment to lembati to yokisa sata na soni parce que nguni asoki ya pesa bino bolembu pa mona pepo pokota na défaite or eza combat auto pona ki ko sunga bandeko bana passe eza bitumba makasi vraiment no senga vraiment nzambe asimba mitema na bino makasi a fortifier biso nyonso vraiment a pesa biso force ya ko aider bandeko mosusu vraiment merci beaucoup na association Mobimba banda na yo moko maman Via maman présidente na kei na papa Jacques Kasongo na Afrique du Sud maman Jules Esengo Sambale maman ya mabondeli. Vraiment, merci beaucoup na maman Nadine Makoussa.com. Merci beaucoup na maman Alphonsine, maman Thérèse, maman Jetou, maman Fifi Miel d'Appétit, maman Social. Merci beaucoup. Bon retour na Tiriki. Vraiment, merci beaucoup na Moutounios, maman Nice. Ngai na commenter mingité pour na bolingo laxi katina frère oyo. Pour na yebi déjà biso ba na nouvelle vague et ce fan principe monsieur le boss zali amour. Yo au complété au kokisi bolingono le boss frère Gelor vraiment nzamba lola a continuer ko visiter pochina yo e kaukate et souka peut pas frère Gelor te et continuer ko sunga batu mususu o bazana passi ah oui na bossa nité ko remercier yo moko maman Via vraiment nzamba lola a continuer ko peso makasi pour ko tala vraiment tala erin to longwa kindaku bambouteillage o lingi sacrifice wana moloba ki dans déterminer lelo photo comme pas frère Gelor to komi nzamba lola continue ko pesa ba initiative mususu merci beaucoup na maman Lise Elisabeth molonga ni papa Jean merci beaucoup na de nous-mêmes maman Brigitte na États-Unis vraiment nzamba lola a continuer ko bakisa vraiment a continuer ozo sunga a continuer ko pesa so makanisa ko sunga batu vraiment merci beaucoup na papa Roger Boutabuna motema pe mo makanisa bato mami merci beaucoup vraiment na tout le monde vraiment nouvelle vague Mobimba na ba fan nyonso na bato nyonso bazali banda vraiment merci beaucoup merci beaucoup papa Paris tina kotate loge na kotate Yesu azali na bomoi kino lelo yo azali kosala ngai na simba te kisi na simba te oya ngai azali na bomoi kino lelo yo azali kosala nzamba zo sala yo mtozo lingo limite nzambe tali yo epai na biso azo sala tozo mona oya azo sala azo bimisa na nkuku nyonso ya mpwasa ya mabe nyonso ezo bima alors biso si toponi nzela na biso yo poni nini yo poni nini ngasi na pona nzela na nga biso si topona nzela na biso yo poni nini papa Gelor totikela ka okalilo banzambe to bisaka yo ndi makaka yo kokende musika te ko tatabala te ko ningana te ko kende de gauche à droite te ndi makaka il est capable de tout voilà. Ndi makaka il peut te guérir ndi makaka il soka lobika liloba moko kaka ya pamba o telemi leko moko kaka totikela ki yo to comprendre que nzambe la bisa de sévarate Nzambe azali doki tango botikelenga libona doki nzambe ate azali amen mingi ba nengeja nzambe mais bakanga ba nzambe oza la difficulté à koloba qu'est-ce qui ne va pas est-ce que bandaka la papa Gelor aloba karaboye
difficulté wana ye pona Merci beaucoup maman vie à la queen. Difficulté au ya maloba na ye eza contenu à paralyser na ye. Donc RAB paralysé eza ki non na likolo na liboko parce que eza musisa mo ah oui ça la circulation sangamtiza au kata. Musisa na donc ceux qui kiné je crois ils ont nango. Eza ka suivi ko zonga donc difficulté na maloba eza paralysé na eza liboko na likolo nde likolo kuna moni un peu mais liboko ndeza beaucoup ta zipi en bonne lambe. Eza vraiment nini difficulté na malobe outi na paralysé na. OK donc difficulté à koloba ya papa Gelor outi à partir ya paralysé wana et memi et tout ah, OK d'accord na comprendre parce que na mona azoloba azokatana voilà papa Gelor tala musiko outi tala penokomi oyeze lokote maloba ekozonga muta pesa yo maloba eza mokili ye muta lobaki ke mokili ezala pe mokili ezala voilà ye muta lobaki ke siko mai ezala mai ekoti ye pe wana muta lobaki asali yo lolenge na ye doko lokola za nzambo alobaka okoloba lokola za nzambo apesaka kimia akopesa kimia pe azoko bakopia kimia lokola nzambo aza nzambo ya biki papa Gelor kalama kaka vanda kaka wana zelela kaka wana koba kaka kondima wana okomona lobi yoka o évangéliste mune oui hein kamwisaka bino bato évangéliste munene lobi yoka mosala nzambe munene nzamba sala oyo motema na ye e moni akoki ko sala voilà comme ça tozwa biloko bandeko basunga biso tokitisa biloko mutuka pona papa Gelor voilà Natalela moto te po belese masia o natalela moto te po belese masia o ngana luka kelongi na Yesu ya kitaka pe asala pe maina belela kaye o nzambo yo maina belela kayo shwa mashia o tango mailesi la kana belela kaye o papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka e Boma komine lobi modis l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto mokili te ngai natalela kanzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila e soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngai yo nakati na libulu nazolelo ngai yo natelelaka bandeko basundoli ngai yo. Merci beaucoup na bandeko na kanti bomoni biloko nyonso ndenge nini bandeko batindeli biso biloko biso to komisaka biloko acquis des droits donc voilà dipamboli ya mutu tokoki koyiba ngo te parce que to salaka po to na besoin ya bénédiction moko quelque part to na besoin ya bénédiction moko quelque part Gelor omoni biloko na yo moi liloba mukie. Bon, merci pour la parole. Muto atini biloko wana nzambe apambola ye pochina ye ekawakate ezunga esusu bien. Merci. Donc, Anemo, Nzamba continue ko pambola ndeko oyo akanisi Gelor, alobi Aliana Gelor, na papa Gelor, Nzamba continue ko pambola ye, ba bénédiction mbula ya mapamboli ekitela ye, tina libota na ye na famille na ye, donc de génération à génération. Ye moko amikamu alobi oh, ndenge nini boye ko sutuka te mama, eza bénédiction msala oyo sali. Secret ya ko pesa. Izala kozwa
bato ebele bayebaka likambo wana te kopesa konyokama te mobombi malamu ayebi kobomba ayebaka kobomba lipamboli ya moko na moko nzambe akofuta yo nzambe akokanisa yo omelisi ye miliki olesi ye kwisoso olesi ye masango olesi ye loso olesi ye nani loso olesi ye fufu nzamba lola continue kopambola mofuti malamu afuta yo n'est-ce pas papa Jean Noël Mbengai boye malamu nakata Kinshasa oyeli fête mais lelo ebongwani matanga nzamba continue ko fortifier famille nzamba continue ko fortifier famille mon beau-frère notre beau-frère vraiment courage, maman Elisabeth Elise, ma petite sœur, mandeko de moi, maman Elisabeth Elise, Monje, famille Monje Mobimba, maman Nono, mandeko nyonso. Donc vraiment, courage, et ça m'a camboyaka. Voilà, donc merci na bandeko nyonso bolandi biso banani bandeli kino na suka, ya émission na biso, to suki siwana, to boucle. Donc to yé to tiki biloko nyonso ndenge ba pesela ki biso. Donc to boucle vraiment awa bo continuer kolanda biso bo continuer ko s'abonner massivement na Via TV Monde. Tokoya ici sur lobby na numéro musu to lobaka tango nyonso. Olingi okota na association lingo s'affilier, ce n'est pas un problème. Appelez-nous sur 00243 89 64 80 531 wana mbala moko ye mobimba nakati ya association Nouvelle Vague et ses fans tokopesa yo ndenge nini biso tokendelaka totambolaka ndenge nini mibeko nini tozanango 00243 89 64 80 531 wana nde numéro na biso soki obengi biso otuni ndenge tosalaka tokoyebisa yo toza déjà en ordre toi na problème à documenter toza na problème il y a elo côté donc vraiment eza association l'état ayebi l'état azo reconnaître yango voilà donc merci mingi na bande connaître bolandi biso na ndeko nano s'abonner te s'abonner ndeko oyo pe a s'abonner déjà mais à côté raté à tala raté tala ma solo ya malamu eza na kati ya Via TV Monde pe na kati ya association na biso. Merci beaucoup ndenge tolobaka Yesu soki azongi nanu te toko zonga lisusu na même émission mais ntango mususu na invité mususu na même émission mais ntango mususu na lisungi mususu na même émission ntango mususu na ndeko mususu. Donc voilà nzamba lola continue ko bomba bino na biso. Bisous, bye.